Je n'ai jamais vu, moi. Rencontrer. Rencontre. Avant qu'on batte même les bébés. Est-ce que ma soeur n'a rien de bébé? Mais tant qu'il y a ça qui vivent. Et ça m'a bien qu'on soit l'année bébé. Non, non, bébé. bébé, il y a respect, mais présent depuis ce que les besoins de faire. Parce que ça, général, après c'est salé. Mais les lots, on t'a répondre été. Les lots, on t'a confié, on va répondre des années quoi. Les années du Nabi, mais Mike a ça est talingati parce que j'ai demandé les gens à battre mon sous ça flexible les gens à battre sous le binae à mon gars alors nana temps on a il faut que mon tour soit flexible alors baraté aïe on gagne quelqu'un d'accord pour les autres. La chair doit être respectée. La chair, là, tu vois, doit être respectée. La chair est sacrée, hein? On ne règle pas dans la chair. Je parlais, la Koloba, pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Pour la moto, on va kundite. Paix à son âme. Mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être qu'on est l'engue émission. Mais dans ton cœur, on y habite dans ton ça. Il faut dire la vérité. Zawadi Ayaki. Zawadi Aye Awa. Ndeko ya lobata lobate. Pasteur Mike. A lobate papa. Hein? Ba nous sommes pas des nègres. Faza. Mais ok de ma pharmacie na boto vaseline sila. Et mon arrêté. Et mon arrêté sauté. Zawadi. Mon tuto abila mekana. Aganga na charité. Et l'autre, Batelemi Dakumuda, pasteur Christian, parce qu'il a dit la vérité. Mais Batumso avait aussi la Batuma Kambu, Aroloba Marambo, il fallait pas loba. Dans le moment qui Linda dans Sirène de Côte. Amico Sénéman. Je pense pas. Alors, bas qui était Mamsou avant d'arriver à l'État, qui me s'était donc, comment il des fois sans le savoir. Sans le savoir, il a dit la vérité parce que Azaki est bel homme. Hein? Oui. Pas de succès, on a. Tant que tangi bato songolo. Pourquoi biso ko tiate minamo? Chaque chose de son temps. Et donc il a dit la vérité pour makambo ya le muscle de Barocha. Que Kofi Abengaye. Mais ce Kofi Abengaye. Attendez Mike Kalambai. Oui, Kofi Abengaye a passé qui est même Mike Kalambai. On a dire il y a Dakomoda. Il y a le bien. Faire les goals. On a na Fali Pipa. Il y a Mike. Petit Langai Mike Kalambai. Souka. Comment pasteur? Na pona nga petit Langai. Tant que solara tout ça passer. Teni momi la mai ni temps. Et attends que papa pasteur il y a quelque chose. Mike Kofi to solama solo tout. To solama solo tout. To solara magamu tout. Adam mutukaka. Dès qu'on était 6, verset 14, il n'y a pas la réaction de ténèbres et la lumière. Et Romains 12, quand on a dit ça, c'est séparé du Seigneur. Seigneur, il va tout ça. Mais tu n'as pas une banque parce que Matthieu 7, verset 8 à 10, on dit allez prêcher, dit que Romains 7 proche. Matthieu 10, verset 7 à 10. Hein? Tokenek. Maintenant, on va fréquenter, on va tout faire on va la sexy, on va donner mon sous. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous
au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous très chers fidèles téléspectateurs et bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci surtout na bateau tout balinga biso na bateau ba disposera temps pour Orlando biso. Bonne année na bateau tout ba côté 2025. Merci l'équipe Mobimba et Africa Elengi Télévision. Merci surtout na bateau tout va soutenir l'Arabie de près et de loin. Aujourd'hui, je reçois pour vous Prophète Ngefa. Avec lui, on va essayer de parler de tout sauf rien aux actualités. Puis vous allez mieux placé à vous répondre à la question de tout. Je pense que tout au long de cette émission, Torobeta Masolo et Oetali Mbora Nabiso, comment évolution Mbogé Kende, bilan en 2024 et pour déjà 2025. Torosolo là affaire pasteur. Pourquoi pas te bêta à faire Mike Kalambaï et Dakumuda Torosolango tout au long de cette émission. Merci, bonne année déjà na Dada Ulungu na Suisse pour la bien maman sociale. Merci na restaurant Yolo Ezo na Dallas chez Maréchal Souvé et ça va bien qu'on a à bio comme il faut. Pourquoi pas na Yateo Zambruta, Yateo Yaya Balege Belé, Yaya Alera dollar il a laté. Merci beaucoup na mécène à Katana jamais. Ya Willy Moucheni, les nickel, les sel, les véritables code mondial. Ya Willy, merci beaucoup. Na Drey Mabaya, un bon tonton, Drey Mabaya. Pourquoi pas na Obed Mbemba, Orlando Bisso. Depuis Belgique, rechanter ça derrière la caméra. Soit vous à la même morale nanga. À fond, la Bisso, ça là, vraiment bien. Là, j'ai dit déjà bonjour à Prophète Ngefa. Bonjour, les journalistes, très bien. Ce que l'on a commis ce n'est pas notre forme. Parce que les alliés Bolimo Yazam, Mingi Tozaki Nabango, a passé jour à l'autre, ma belle pélo comme à l'ongate bakay, et ma bien ganayo, ma difficulté, ma camonoso, et le Seigneur a protégé à Kébiso. Moula Seka, Autobali en 2025, il a été Zambia Zanaboyaï. Boyo so mopoto na poloso nzambe avo muzango polele ba samwa lokola mbongo ya kala. Ah bon. Nous sommes là tant on a belaki hein. Au belaki? Attends na cancer à prostate. Ah bon. Ba boki la kinga yango cancer à prostate na subaki makila pendant 3 semaines. Oh. 4 semaines à kota ka toilette te. Na tikala ki boye mutu pamba. Na lia te na melate. C'est-à-dire quoi vérité nanga. Jean 14 si na vous défendre Jésus, pour défendre ba valeur de nazomaki. Na masumute. Okufa déjà monta okufa toloba. Na moni nyonso na moni makamutu bazozo ngai makamutu na moni délivrer na moni souvenir de vie. Papa mota suba makila pendant 3 semaines. Ozo suba makila. Hein? 3 semaines au Subarakila. Mais c'est que ça maladie normale. Tantôt au Tamboula qui peut m'aber ou soit. C'est côté
Yo zarande bande omsute, moi l'autre à gauche, l'autre à droite. D'ailleurs prostate professeur Ibsinga. J'ai dépensé $8,000 Oh. na examen sans médicament. Parce que ma professeur m'a keleka na moto tina suka. Ba tienga eloko monene awa. Ba kati 18 morceaux na kati. Ba yango biopsie. Dernier examen à médecine. Na loi qui ba médecin on anda ko j'ai loué les médecins. Attends bon, il fait ça. Attends bon, il fait ça. Normalement. Parce que ndenge nazaki maman azaki ko banga naza moto na yebani nakuta na bato bamona na pona okita na mutu kati. Na okita na hôpital bato bamona ngati maman azaki ko banga ndenge na komaki. Squelette vivante. Vivant. J'ai loué les médecins ici dans ma maison. Les médecins vont traiter un examen, ils ont oh. Vous avez un hôpital, soit vous avez un ndaku. Nazalaki l'hôpital, nandako mena camouflage. Même les amis pour na bimana les kakuna il faut bana ba kota nandako. Maman moni mouvement bana mutanote à côté singa si manabi parce que nous automatisé ban. Et j'ai parti, j'ai mouru. Hein? Et là, mon côté, monsieur, les médecins ne me donnaient pas les médicaments. 4-5 $000 opération, donc première réaction, la professeur a dit pas question d'opération. C'est une opération au mais tu es un prophète, il faut croire dans un examen, chez quoi. Examen à biopsie, il y a un cancer généralisé. Bon, prostate, à partir de 45 ans, tu as un prostate. Ok. À partir de mobile union sur 45 ans, 40 ans, ils ont la prostate. Prostate, on se manifeste à 35 ans, à 20 ans, 25 ans, et où tu as un microbe. Bah ouais, c'est ton contact. Ma souboye quand vous fumez, vous chouah, ou ebi muta soubaki wante ezo zona na kati ya banzela. Pina kamie zo tambo ebite oye na kikola pina kamie. Obimi si chouah, chorrrr, bino tu kosa na mote. Nanga pina bota. Era moke kangi wala beti. Orke ba retour wana ezo zwa, alors prostate ezali ebani ko compliqué. Ezali maladie à microbe mal soignée. OK. Parce que l'examen de la prostate, c'est $250. Si vous avez $150 pour tester le volume, qui ne fait? Hein? C'est presque tout le monde, c'est comme l'hernie. L'hernie est dans le mobile ignos. Mobile ignos, c'est un hernie. Bon, je suis une chance. Bon, opérer, je suis 2, 3, 4 pour opérer. Donc, vous avez prostate. Et prostate et pexate, c'est que le médecin a dit, professeur, non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Namanjobiste. Namanjobiste, ça n'a rien à voir. C'est ça que le professeur m'a dit. Il y a un numéro 1. Professeur Diamène. Ouais, c'est lui le numéro 1. Ouais, tu as donc, et ça va sida ndoki. OK. Prostate ndoki. Parce que le cancer ndoki. Na misala mabe ba zembela nango. Et tant on a combattu nango, nzambe azomisenga pona koloba vérité. Et on finit, na tuni docteur, tu ne me donnes pas les médicaments na dinga na zali babi. Médicament n'a pas essayé de prendre ma soubée les carrés quand on a pris ce médicament. OK. Mais n'a prié, Dieu m'a revenu dans la vie. Et n'a souka na bi na zongi si yo pour être la vérité. Au tsunami mon abat. À bientôt je viens. Ah bon. Donc soit tu comprends que prostate na ezaki ya molili, ezaki prostate ya kobwakela, mais aux prophètes na ozwa ki ta révélation te comment na ndeko alinga sala ma be, soit bateau yo basali yo ma be. Amos 3-7 Nzambe akobombate. Même ngaso na monité. Groupe intercession. J'ai reçu des prophètes, basakoli pour la maladie. Maladie, ils associés à ta famille. Et je l'ai vu, maman, papa, qu'est-ce que j'ai fait du mal? La monnaie peut ba journaliste. Ah? Oui, na moni ba journaliste, na moni ba pasteur. Mais oui, na moni bele. Mais on a vu ça pas ça. Na lobby yango vérité. Yo mona ça sur ba tebele, ba journaliste ba na kat na liwana nga. Et j'ai vu aussi même ba pasteur akufa kende. Hein? Ba linyo tika bango ko tshaba mal à l'aise. Là kende je l'ai vu. Et Zamba lobby, place maina bango souvenir na zoban. OK. Et azomi singa na vie pour na ba vérité. Na lobby na ye na koloba vérité rien que la vérité. Voilà, je pense que Touti Kobima 2024 à peine tout ça siko en 2025. Bilan il y a prophète en 2024. Est-ce positif ou négatif? Bon, pour ngai na koloba
Jean 14, s'il faut dire la vérité, c'est positif. Pour nous. Positif. Pour nous, positif. Parce que, la positif, l'église, il ne paye rien parce que je n'ai pas les gens, je paye même $5 dans ma bonza. Même $2 parce que j'ai 1000 francs, 500 francs. Ouais, l'église là. Oui, je te dis la vérité. Tu as peut-être dit $20 à Azate. C'est que nous sommes Azate. Papa, mais ce sont les pauvres. Oh, nous avons battu les bango, nous avons escroqué bangoté. Ok. Le pire, nous avons appelé ça dans l'église. Le plus grand de l'antenne, nous avons parti qui t'a fongoli. Je suis le seul prophète qui a une église dans une bonne monnaie. Je suis le seul prophète. D'accord, ça va à l'hôpital, on a fait la maternité, on a fait la bonne œuvre. Après 14, verset 13. Oui, ils ont fait des gars. On a escroqué dans la matière de Koutate. Parce que papa, on a la monnaie. Ah, ma cambuza di bosso. Ah bon? Oh, yo sommes qui les pamba. Papa, la bossa na ki ba Jeep. Oh. Na lobby, na bossa ni ba Jeep, na bossa na Mark X, na bossa ni Malili. Na tanga maladi. Na malade, na bossa ni nyonso. Na zo kotala te na zo kende wapi. Nga na Nzambe. Et là, on a ça qui m'a blessé dans le pardon. Na reproché ni. Et là, on a na mona ki vidéo comme qui les a pamba. Tika to mikumbi sa pamba, na lo lembe ya pamba ezali na litomba ata mon côté. Voilà, prophète, je pense qu'il attend que moi l'amboga. Il faut dire la vérité. Mon continuons sur la présidence sur Kutani na Yesu. OK. Kutani na Yesu na Ozi bomo. Kokutana mokonyamboka ezali ngolo. Très bien. Hein? Je remercie le chef de l'État. Naroza la hypocrite. Et jamais Naroza traite naïf. Fati Beton. Fati Beton. Jamais, il m'a fait la vie. OK. Il faut dire la vérité. Hein? Papa n'a salinga le côté, maman n'a été à Botinga et grand frère n'a monté. Et n'a l'état qui n'a moussa na Nzambe na pauvreté. Makasi. Hein? La pauvreté, makasi, titi na tika qui peut n'abandonner l'église. Et Dieu a touché le cœur des chefs de l'État. OK. Et il m'a appelé, dans mon commis, tout son dans joie qui vit. Au soit qui vit. Grâce na yango. Oh. Des missions soulignées parce que 8 000, sur la litre, comment il y a 13 000 à 14 000. Bah, Mexicain m'a loué bango. Bah, j'ai fait au moins 13 à 14 000. Oh, gloire à Dieu. 500 $1,000, $500 na mon athée. Hein? Bon, ça va $200, banani, bambongo, mike. Nalingana zwa mbongo wana. Wapi. Magenza basali. Mbongo pesali musala. OK. Mbongo pesali musala. Je remercie le chef de l'État. Hein? Zambia pambola ye. Nako za ba reconnaissance musu bazui, ba bombi, basali boete. Yo quand même au lien qui peut au lobby. Ma félicitation hein, la reconnaissance. Soko kutai na mokonzi nyonso. Soko zoni na boko pamba, ozana libabe ya soso. Ozana na libabe wabenga pena bo tutu, wabenga pena mo kuru tutu. Oya mabe. Parce que kutai na mokonzi, lo kutai na Nzambe. Ezangolo. Romains 13 verset tout autorité vient de Dieu. Hein, na bombité, na cause à la reconnaissance en fait, c'est ce qu'il dit président. Le président, il faut dire la vérité et je le remercie. Ah bon. Voilà, attends que moi, Mboka, nous solo, il y a chef de l'État, garant de la nation, président de la République. Mboka, il faut voler comment, d'après eux, s'il faut ça, l'appeler bilan, il y a Mboka, environ 2024, du début jusqu'à la fin, récite les total pour nous, Congo, Rotambola Malamu, Congo, la Rolia, Romela, Congo, la se retrouver. Non, question piège, ils ont juste Motuna. Non, non, ils ont Motuna aux Congolais. En tant que moi, Mboka, pour moi, ils ont la vérité, ils ont place à Olobara. Ah, ce qui est Olobabé. Congo, Rotambola Malamu d'après eux. Bon, Jean 14, si je vais dire la vérité avec la vérité. Très bien. Attends, Nakosi. Menzame Rikolo, Proverbe 15, verset 3 à Zaïgotal. Ok. Bilan ya 2024 ezali penza positif penza te. Parce que makambo ba congolais ba lukaki ba mona yango, ba palper yango, ba moni yango te. Ça dit quoi? Nous avons un très bon président. Mais ba collaborateur baza mabe. Et le gouvernement ne fonctionne plus. Hein? À qui la faute? À qui la faute? Dans la démocratie, c'est le partage du pouvoir, monsieur. Président comme Abougoumé, c'était. Aïe, attends, c'est beaucoup mandat côté. Président Rosala, commandant la ville à Kinshasa, attends, la Kayangote. Président attaque Makaming, il y a extérieur, pour combattre l'Amboka comme garant de la nation. Pourquoi a-t-il un ministre? Pourquoi a-t-il justice?
Pourquoi? Parce qu'il y a une démocratie, c'est le partage du pouvoir. Ça dit quoi? Collaborateur à président. Bazo Sungaïté. Ceux qui écoutent un président, donc on a, à part Mobutu, on n'a jamais eu tel président. Na Bolingo, na Makambonaï. Ah bon? Président au Komi Boya, on connaît la français, on connaît la Lingala. Makambo, Kanari, on a battu la Mboka, na sala, bona sala. Et ça, ma président, bah, quand tu as besoin de ma casse, mon chambre, mon mamie manqué, mon dranté, t'es boy bilok, on a papa. T'es, on a pu, comment tirer ma balle. J'ai dit la vérité. J'ai dit, Kabila va Lingala. Ok, bah, on va réclamer, va préférer moment à Kabila qui est moment à Fachi. Lingala, quel était-il? Docteur, professeur, Mboka, professeur, docteur, quel était-il? Par collaborateur, pour faut dire la vérité, Bazam Mabé, Basungi était. On a qu'un gouvernement. Dans la loi au ministre de la Justice, ça il est là. Mais le président, c'est chef de l'État. Le commandant de la ville. Les logos dans mon téléphone, le 2h du matin, pour nous, nous avons. Pour faire une peine capitale, peine de mort. Et quoi? Romains 6:23, les saints péchés, c'est la mort. Dans le ban, il y a 4 bâtiments, il y a l'État de disposition. Bravo, na ministre. Il y a justice. Il y a justice. Donc, il n'y a pas de Yahoo. Mais c'est la fonction publique. C'est ça, sous sa fierté, il y a gouvernement. Tout le monde n'est pas ministre, il y a l'agriculture. Ministre de l'agriculture, avec silence, ministre de l'agriculture. Bon, ça, c'est Moussalawana. Donc, il y a au cadre de la République. Au cadre de la République, au coup de la bien excellence parce qu'après ces fierté, grâce à qui pas tel était son compte la linguette. Le ce que tu comprends, les gens fiers, n'engagent pas que tambola lelo. La vérité, t'es mort que tambola pas tenu tanuté. Et que tambola mabé to malamu. Il y a 15 personnes au tambola Congo. Alors pas la vérité. Au moins Kabila mabé, il dit c'est la vérité. Nga attend imitant no pamba. Basi la linguette lelo yo, basa ba monument Congo. Il jave grâce na bango parce que pas qu'on a l'état. Il jave n'est pas acquis des droits, il n'est pas juge. Hier, on peut se rapport là. Akani Mami Bazon Simbong, justice est malade. Malgré Bazon pour la ministre de la Justice, mais la justice est malade. Et si Bakani Nani Wazon Simbong, oh yo yebi. Ça, on a vu. Mon photo sur la réalité, oui. Et si Bakani Nani Oyo Azon Simbong, tu veux Bakangara, Bakotara prison, puis Bazon, il va normal. Oyo va libérer Bango Bazon Simbong. Ok. Bazon Sambong. Bazon Sambong, totalité dans Bazon Sambong. Et là, vous avez tiré balle à Wakakanani la casa. Et bientôt, je te dis qu'il sera arrêté. Parce que ça y est, on a fondé un bolo. La justice est indépendante, article 151. Il faut qu'il sera arrêté. Quand le président Bakangi Kamera a côté prison, papa a dit que ça nous tout. Il faut savoir ça. Alors, il y a un cadre de directeur Kalala, René. Il y a un directeur professeur de Ville Kinshasa. Akena Katanga excellent, Akena Bakongo excellent, Kinero excellent, Valère Bazali mais Bazan minoritaire. Ouais, bah sur le chef de l'État. N'a pas cet exemple il y a le président Bim, ministre Bim, il y a transport. Place sur sa compte à rester la radio. Et là on dit ça c'est maraté. Des poulets la fin de l'année na ba jaune. On dit mais là parce que Azali Mongala. Alors c'est que vous avez contre Bemba. Non, on a contre, il faut dire la vérité. OK. Azali a mis sa défense. Tangela ngai ata localité Niaboton. Jamais. Alors on a comme une ministre il y a transport. Et transport est bio au Congo tient sur la ville à Kinshasa. Alors, ezana bateau mususu ba vanda ba pesa bon OK, bateau ça minimum bateau. Le lot de population, il faut dire la vérité, l'été, mérité. Bonne année, le plus ma bonne année, tout, et bonne année, ah bon. On dit que le gouvernement ne fonctionne plus. Mais il faut que les nations soient tout numéro 1, number 1, le garant de la nation. Mobutu a fait 32 ans de pouvoir parce que Internet, il faut voir Bango. Les lois radio, télévision numérique, ils ont une vitesse de légalisation. Hein? La loi mais quand on suit mon kindia tout et bimbi et kei partout mon kilimo bimba hein mais tant au bout de suit mon kindia pour et goyo kanate mutakoy bate na ba solo ba na mindu ki ekolobama le monde de l'osa et loko mo comme na vitesse il a fait 32 ans de pouvoir les lois de démocratie hein les lois de démocratie Kabila ça qui 16 ans de pouvoir plus 2 ans 18 ans de pouvoir parce que ba ki na mindu ki na masasi ba fota Kabila te. Les lois de démocratie et côté,
mindele bazotala miso bana richesse l'opposé ya mbongo na mboka na biso na matière première. Hein? Partage du pouvoir. Nous c'est combien na président awa mona ki tolobaki na biso na bino tolobina ma Didier Malenga. Armée ndanga chende sikoyo ni na armée. Quand même tout le monde progression. Tout le monde ba localité parce que ba général ba corrompu. Tout ce que le président a touché le gouvernement parce que le peuple en 2025 a se retrouvé. Le président Moussalani, Mobutu Aloba qui est moko a no dash na bike le président n'est pas magicien, a osala tout a osala tout mais pas tout a chercher bango. Ba bugume se bnati na bangoni. Ba commune union se côté na mo portu na portu et baby. Bugume ça na pour mbonga mariage, mbonga ba taxe et bazando wana, rien. Bugume ça va na kikole azana ngiringi. Oya ngiringiri hao bachio ngiringiri abandi wapi na siko moni mbongo ngotamula ndengeni. Il faut dire la vérité que les choses ne marchaient en 2024, 2025, il faut président a changé de stratégie. Alors on reconnaître que 2024 président vraiment mandat autoloba récite exacté comme il faut. Mais n'expliquez bien à ta la nini, tu as la guerre. On peut pas ça idée. Mokonza mboka faut ça la boue pour que récite ça. Mokonza mboka déjà to kabwana bato ino secret. Yami Balé a chaîné état-major général nyonso to moni yango. A touché gouvernement, a touché pe ba société paritaire, ba DG wana quand même topé sa chance. Ce qui quand même quoi de koya. Dollar de kitite ministre de l'économie. C'est un professeur. Tangirangai attaque gâteau pour me kitite. Moko Moussamba, qu'est-ce qu'il fait dans son bureau? Hein? À promettre battre qui ça va bidon comme dollar, ba soso battre ba dire. C'est lui ministre c'est président le ngakuna ba na bureau moko Moussamba vraiment. C'est quoi alors on dit bâtir on a tine na ngonini avantage à peuple ezali wapi hein au contraire il y a raison maintenant kumata toujours souffrir hein peuple azo souffrir comme peuple azo souffrir parce que gestion za mabe il faut pas changer bato wana nyonso bato au moins et donc on sous la parti politique oh hein association wana bato pesa bato ba kokite ko sunga peuple hein. Est-ce que je te donne un exemple? Je te dis Ngobila. Mbaka. Banzela, ça y est, ça maintenant ça on a bon on est propre hôtel de ville. Ah bon, c'est sûr. Ngobila basungi était. Hein? Je te dis la vérité. À des fois, il y a un bon on a banque, il y a un bon on est personnel. Hein? Pour animer ça yango. Les autres sont qui vont. Les autres la ville à Kinshasa Nzela zate. Hein? On les kawa embouteillage et les qui même Éthiopie. C'est que le gouverneur actuel là où ça le roté. Non, à la Kibiso na batonga balabala na mbulate. Tout quand on a février moi il a total. Nous sommes là pour dire la vérité, rien que la vérité. Si c'est rapport na peuple ndeko. Na défendre ba valeur. Ce qui m'a rembé simbi na lobi et simbi. Ce qui simbi te na obaki simba te parce que nga za ko souffrir pe na ngo nga pe na fêter. Fêter hein? Papa na oti malade na mbongo ebele kena biso mbongo na banque te papa na kolia sina hein mbongo tu esili esili mais etonge ezali lelo etonge comme le business wana bandoki ba kota na bitongo ya kosakande ba kisi ebele voilà j'ai reçu un pasteur a invité na Félicide dans cette émission OK alobi tolandaka yo na bokebi na Félicide ayeti aw habitué extraordinaire. Oh, non, c'est extraordinaire. Abi prophète bandimari na mboka na yete. Ayi ba émission tout bo sala ga tout ozali parmi ba pasteur pour défendre Christ, na bo solo pour défendre mboka. Nous vous suivons. Mais na ko bisayo na Congo. Olobala ko Congo zali to 80-95% baba fautif na beba. Sous l'église minene. Ba ya ka kozwa kiss na Nigeria. Voilà, pasteur Awa, ça y est, émission est dans la télévision. Ma fout en Vugu, pasteur, a quoi na 0 heure. Ceux qui montent à Zate, n'étaient à Kangi, à Zui, à Sopi, le Koro, à Bosso, à la porte de l'église. À Bengi Vugu, on a mis la banque. Ceux qui ont 15 personnes, l'objet na Tongo, église comme 200 personnes. Soit comme dimanche, comme une 1000. Soit à salir 2 mois, comme une 5 000, 3 000. Autres monde dans le lot. Bah, pasteur qui n'est pas Nigeria, bah, qui est vaudou, bah, ton dia après.
nzambe mpe na part na ye mingi bato baza ebele bakangi bato en otage mafuta sokika bina kopesa ke solo nake pa prefer songolo nake pa passer okolanda basima na ye ana mateya te asana fondement eza te bato bazolandele na likambo nini eza biloko wana yango omoni mabe bilan na kati ya 2024 l'église bato ebele milimo ekufi mpo bapase bakomi donc toloba yango mpe eza cause ya manque ya évolution ya mboka baeglise eza ebele na mboka me makambo ekotambola te mosala na bino kokanga bandoki mosala biso vérité loba vérité oui oui chine basambelaka yesu te chine ya développé olandinga très bien Inde basambelaka yesu te baza na nzambe na bango ebengaka bango nino wana rappele yango basambelaka yesu te ya développé na Inde ekeko yango batiaka wana buda baza développé mais biso nini ezomanke pays mingi même na Porto les gens ne prient pas en Europe mboka edéveloppaka na prière te prière batelaka molimo mboka edéveloppaka na création ya misala mboka edéveloppaka na bavolonté politique nde mboka edéveloppé chine bayebi yesu te buda yango mpe kaka lelo capitale oyo eleki chine eza te mosala 1 Thessaloniciens chapitre 3 dit oyo asali te alia te les africains ne veulent pas travailler monsieur ce que tu fais là du travail pour lier na mbuma na yo mais biso misala eza te otravaille nini mosala olingi mosala mosuni oyo ezosala déjà boulot parce que oza salaire na fin du mois est-ce que mosala nini olingi ni mais l'état faut créer emploi a créer entreprise mais président Tshisekedi alobi yango très bien soki ozwi l'état apesa bino misala kosala misala te neti ngai nana mwa debord na nga na tu mwa bato to 5-6 bazosala wana bazofuta naza na bone nango omoni awa chaque fin du mois azozwa quelque chose na bapeti bapembeni na ngai bazwaka mike c'est yango wana alors bango mpe biso bazwi eloko mwa ndambo na bango bacrée mpe mwa eloko na bango bangasi mpe baninga c'est ça ke mboka etambolaka bo mboka etambolaka bo bakaka l'état créé na guerre te na bamboka ebele na bapoto na bachinois wana l'état créé baemploi bajeune bazotravaille baekole ya baformation ezali Donald Trump akomani au président te elexi oyo ya mosala ya bainternet oyo ali na combien de travail Bill Gates ali na combien de travail il n'est pas ministre natangela yo bacrée bamillions de personnes oyo bazosala ce n'est pas l'état l'état doit associer bango kaka na taxe epo eloko bozoloba ezali nde koloba na balibanais na bachinois kotia bango montant na Moïse Katumbi asalaki Moïse Katumbi asalaki nini na Katanga soko olingi osala yo libanais yo chinois salaire ya suka $150 misala bana biso kosala baindien na bachinois ebele me salaire mabe $50 $60 baimpose bango misala ezali papa mais wana mosala ya nani ya koimpose bango fo journalier azwaka autant alors parce que l'état azosala ngo azali corrompu ministre oyo atali makambo azali corrompu bazopesa bamillions de millions aza corrompu alors sikoyo l'état kosala l'état na bafonctionnaire l'état azali na baprofesseur l'état na bato ebele bazokamba armée baza combien bato président a dit la vérité ata bomoni ye mabe me alobi vérité soki bino bozili l'état apesa misala eza te mais bandeko bazosala moto kwa ministre Bemba azalaki na bavion na ye ya compagnie na bamasuwa aboma yango nyonso mpo akota na gouvernement so bato siko engagé to combien ta 10 000 personnes akosala na kati nasaki epa na papa jano nazalaki mécanicien na navigant chef na ngai ya navigation ezalaki chef Bokele tozalaki na combien oyo na bilanga na partout ezali baprivé nde basalaka développement mboka et puis moto atongaka mboka eza baprivé baprivé bahomme d'affaires batongi lelo okini so boyi bimeuble mingi ya minene ya ezali baindividu c'est ça onoka l'état na limite nango biso mpe ozwi mwa eloko créé parce que baninga mosusu bameka kosunga bana poto batongi baflate na bango biloko ebele baengage bato baso se retrouve chômage baya na poto chômage eza mpe partout dans le monde te neti ya biso neti ya biso te voilà chômage makasi prophète lelo atongi bosali na nzambe
aux fiers, il y a vraiment l'église des réveils, dans la ville province en Kinshasa, ou soit dans le Congo. Bon, na rosa fier comme on a l'église de réveil, mais l'église de réveil est l'église moi ya mopoto. Ezali église ya Poloso, ezali église ya Paketele, ya moi ko benda ba problème et puis et comme ko lembisa bato kusame. Ndeko. Toka kama nanzana. Nzambe azali, il est là. Peu Proverbe 15 verset 3 azabota. Et puis si baton kele. Habit de confiance, arrogant, les orgueilleux. Bateau na quatre églises de réveil. Ça a dit moi un franc, il y a mon, il y a peut-être un mon, il y a son golo. Vous allez dire que la Galate 6 verset 3. Si quelqu'un passe être quelqu'un s'habille de lumière, sans au monde na biloko côté. Pasteur protestant, au monde na makambo côté. Hein? Même orthodoxe au monde na bangote, même musulman. Imam au monde na bangote toujours église de réveil. Ma benyo se utaka na maboko na bango. Mais papa na webisa yo Hébreux 4 verset 13. Et comme étant mon zamba de que ça va bolumu yango polele. Mais tu reba bango ndeni ni boleki ebele, comment tu différencier bino oya malamu na oya mabe? Bible le bien trop clair. Malachie chapitre 3 verset 18, vous verrez la différence, ce qui sert et ce qui ne sert pas. Hein? Pasteur Achechoko. Déjà à quoi Sami na 4 na mokana na Romains chapitre 1 verset 25 à 32. Pasteur Achekeli na mutu. Baluka boté ndumba. Galates 5 verset 19. Verset 5, Dieu résiste aux orgueilleux, il donne grâce aux humbles. Oui. Na kati ya église de réveil tout ça tout le monde dit papa Konde azate, mais il est simple. Oh, Dominique Konde. Dominique Konde. Liloba, il est simple comme de l'eau à boire. Kiziamina Kibila, il est simple comme de l'eau à boire. Mais ça, la banque de Napolele, Motuloko, la papa Kelane, simple comme de l'eau à boire. Tu l'auras prophète Ngefa. Oui, je suis simple comme de l'eau à boire. Peut-être un seul Saranga. Dieu merci, Badine. Dieu merci, Badine. Je suis Saranga. Mais je suis simple, papa. Ok. Jérémie le malade a mis ce bail dans la vieille pour les qui ah tiens là venir sur la vieille pour les qui Jérémie même ah on ne parle pas la vie personnelle hein Nazali simple parce que à quoi sert un homme de gagner tout le monde si perdant son âme. Matthieu 7 verset 25 26 Tokena Dodo Kamba il est simple comme de l'eau à boire. Tokena Kijemina Kibila il est simple comme de l'eau à boire. Bo banano bazalo lendo arrogance et tout oyozo mona oyo erosepelisa ote en fait. Bango nyonso o batika ina tangi bango ce sont des orgueilleux. Ezali mawamingi. O ba kotanga kombo bakena onde bakenda na denilesi. Musala ba koleo justice. Soki o meki musala na bango. Bakena ko zembela na justice. Mais justice est solo. Ezali Romains 10 verset 14. Et quand on bouge boye na kenga justice na kofunda bino pour ba faiblir la vérité. Vérité ba lemsaka ngote. Vérité c'est Jésus. Hein? Ceux qui disent la vérité, n'a pas donné les symboles Roger Bak. Hein? Donc on se dit ah mais oh ils ont pas Satan. Ce sont les satanistes qui sont entrés dans l'église de Dieu Matthieu 24 verset 5. Mon jeune frère, hein? Quand tu voudrais parler directement au justice et tu bah faut dans l'église mobile, na bino, na pasteur, boko zika na moto. Ah bon. Hein? Boko Dieu est juste hein? Vérité c'est la vérité. Hein? Yango monete, tongi ko banga netinga, na ko zatona 80 90 malade. Otenga na jisilo na kufi na mena kisi na. Il faut la situation papa. Là on met la situation parce que la personne on met la kisi. On met tongi na kufi. Au kachu. Hein? Na kachu na kai. Hein? Na profit de l'idée. Bakamata ya komela ndolo. Donc à l'histoire. Ba tirer ba na place moko ba benga moto nini wana. Tanga côté ba kachu. Oh, babimisi. Adieu, la canne au coup, babimisi pas. Alors, Bible, comme vous savez dans Matthieu 24, verset 7, on vous livrera au tribunal, aux prisons. Ce n'est normal. Ah bon? Ce qui va vous dire, c'est que pour pas faiblir Bisso. Ok, Roger Bak, Akita. Pourquoi?
côté kuna bataka et Denis est sur la tétis spirituelle. Comme on est tétis spirituelle. On a Denis les. Tétis spirituelle. On n'est pas tétis spirituelle. Tétis spirituelle, c'est comme on dit, basé on faiblit biso, tout le vérité, mais vérité, Jean 14:6 et Koloba. Ah bon. Mais faut faire une gefa, n'angana tunelo romora tant que Moussel Nanzambe. Lelo moto a outi na makamama be ya molili. Soki à se convertir à Toubeli, à romane ko sel en kolo. Babi mingi zwara tenté il faut kende kufa pour dévoiler ba secret ya misala molili. C'est vrai attends que Moussel Nanzambe. Non, c'est vrai parce que c'est lui qui est en Christ va devenir une nouvelle créature. OK. Tant que montaye pas Yesu. Tika biloko tu ozalaki na yaka maboko pam mais tant oya na Yesu okoleka na souffrance parce que le monde efulaki yo tuka bandako banini succès nyonso Yesu akoye koleka na cours de sophrologie il faut souffrir biloko tout esila obanda via zéro ya passe oliaka fritité je me souviens de Tembele, je me souviens de oignon, pâte de grenouille, l'hamburger, shawarma, on a vu on a bamboana. Alors dans nos ongles, ma Tembele na makayabo, on va nous damer yango, mais Jésus a ko protéger yo et mais condition la moline Esaïe 31. Malheur aux gens qui retournent en Égypte. Tant que tu es en Égypte, là Dieu va te protéger. Ah bon, le lotolo ba liwa yande konabiso Dakumuda Newman. Prophète, est-ce que vous reconnaître Dakumuda Newman ou tu es comme un frère Christian, pasteur Christian? Non, combien de frères tête on nous c'était. Non, Azalaka. Azalaka. Hey. Et le coup la frère Christian, pasteur Christian. Dakumuda Newman. Comme si on a ex Dakumuda. En fait, les journalistes, les conversations qui sont dites trop. Au moins, Esaïe 52, verset 13, il y a mon serviteur prospère, mon télé sera très haut. Prospère, à cette prospérité, na biloko ya mokili. Thème ya spiritualité. Yé qui monde wana. Ayebi makambo wana nyonso. Ezayi exemple lokola soki lelo ngolo abima habite na oti na mai ngando za maladi fondima. Normalement. Parce que ngolo na ngando bazana na sia nini? Ya mai. Oui oui. Hein? Il faut ndima yango. Alors, eloko yo batelemi Dakumuda pasteur Christian parce qu'il a dit la vérité. Mais batumso abazo ko sila batuma kambu akoloba makambo il fallait pas loba. Tango ye moko lobaki linda za sire de côté. Ami ko seli manga. Je pense pas. Alobaki ete mamsu avandaki boyo azobeta ye makembe se côté asima alali ayeba ite ko seli manga. Donc comment des fois sans le savoir. Sans le savoir, il a dit la vérité parce que azaki bel homme hein. Oui oui. Pas de succès wana. Tango atangi bato songolo pourquoi biso ko tia temenango. To tia temenango pourquoi? Pe atangi ba pasteur en Nzambe bataka ba boulevard awa o bataka makambo alobeli ebele hein to kosa yango po to kosa po akosa po nani et tant wazaki na vie personne appelle ça le droit de réponse personne appelle ce droit de réponse et là kufi botelemi ça dit quoi Dakumuda Jean 8:44 le père de mensonge c'est le diable Jean 14 verset 6 c'est alobi vérité nde oyo alobi ya bosolo yango wana. Voilà, mais na ba passage ne ya émission ba dire na ye envers ba ndeko na ye ba sali na Nzambe message ni o retenir oyo et déranger qui en fait. Non, Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à chaque chose à son temps. Et là il a dit la vérité pour makambo ya lo jusque le baron chaque jour. Que Kofi Abengaye. Mais so Kofi Abengaye. Attendez pas Mike Kalambai. Oui, Kofi Abengaye a passé qui est même Mike Kalambai. On va dire il y a Dakumuda. Il y a bien. Faire gola. On a na Fali Poupa. Il y a Mike. Ndako talani boy. Parce que kataka. Hein?
jour mosusu nayaka wana mabi te. Mais yo mpo okutana déjà na fere kokutana na moto akobeta misika mokili eza mpe mabe te. naye mpona mema ye sango malamu ya yesu. Ok ye mpe tom mosu akendeka komema sango malamu. yoka nayebisa yo nayakili mpa fere na mabe te parce que moi j'étais un grand défenseur ya fere. Ok mosali na nzambe grand défenseur ya fere. na défendaki parce que atekaki isolé. bible elebisi biso to défendre bafaible. abomilaki na ye fere boye musique eza na oyo na défendraki ye na amour nzambe apesa ngai na fui ya saint esprit grade 5 verset 22. alors ntango nasili kodéfendre fere mikolo ebele fere abengaki ngai nangi natala pe mais papa emaki mwana na ngai c'est moi son pasteur il priait chez moi nazotera laksi bango na balambi wana lambi nangai kosambela te soki toyebi vienga na kai na ngai prophète akomi atoka liloba nzambe tobika biso tabatya masumu wana kuse papa wemba baremi bazalaki oyo bafisto bazalaki naosala na ndako na ye te abandeko ya église nasobaki ame wana po ayokaki ngai te sadi quoi ezali na komema na moto parole de dieu po abongwama na ozoluka baimpact na bino diabolique parce que bible no epekisi biso yango se 3 bato mibale batambola so bayokani te. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 15, on dit il n'y a pas la relation de ténèbres et la lumière. Et Romains 12, on a dit c'est séparez-vous dit le Seigneur. Seigneur, mais tu n'as pas une bango parce que Matthieu 7, verset 8 à 10, on dit allez prêcher, dites Romains c'est proche. Matthieu 10, verset 7 à 10. Maintenant, quand vous fréquentez, on va tout le monde, on a succès, on a un dingue moussousou. Mais na kofrekate liloba nzambe ekeseni nakende pa fere tokutani na fere ntango na bima esila fere abenga meme so ndenge fere alo ayambaka te siko soki aoyamba te azosabote kwa moto na nzambe kuna biso okende pa na bango bible biso na jérémie 19 verset 15 à 16 abi c'est à eux de venir à toi et koluka bamokano. C'est la bible qui dit parce que nga ata mamokana na nzambe okosala émission na pasteur moko yoka eloko nini ya koloba oyo nga nazoloba yango te. Ce n'est pas mauvais. lelo carito lelo mosali na nzambe aza chantre chrétienne ayokaki liloba nzambe abongwami lelo pasteur Gilles Fongi oyo aza kuna ayokaki liloba nzambe na bamosusu bateti badebaba oyo bateti oyo bakobongwama te soki tokei epai ya bango te tokende na ndenge ya malamu yakoluka bakisi te basuccès te. Mais koyoka badiri ya dakumuda oyo alobi Koffi Olomide abengi abisi ye me petit ozobukana ozolala baninga bazoya awa bazozwa makambo na moment oyo dakumuda abongwamaki déjà akomaki pasteur Christian na moment oyo abandaki kosalela makambo mokili te abisi ye soki olingi na pasi oku ndeko no moko mpe azawa ndeko yango pasteur Mike Kalambai. Voilà dans la publicité à diable. On ne fait pas la publicité du diable. Succès, mon appelle ça Ranzan. Je prends Esaïe 52, verset 13. Mon serviteur prospéra, il montait sa trésor. Au moninga, la beauté de la famille à l'art. Ok. Père Nangai, Azaraki, enseignant, directeur, comprimé dans Bandaka. Maman maîtresse. La tech à pétrole. La salle à pêche. La tech à Ndunga. On a une histoire à vie. Très bien. La salle à mécanique. Na mata ba poro na odi classe bona kiti otu elongwe na ya poro ya na liandika na madame nazaki na famille bonne vie on dit yango très bien et pas père na ngai na ta télévision ya plasma te to sukaki na ya 14 pouces ya pembe ya likosi on dit yango na envie ki bakite na ndangai ko na se jabe je n'ai pas envié les gens na ndako ya papa na nga tosuka na mobilette Vespa otuka tomona te eloko te nakangaki motema moto asali ngai nzambe avec 1000 souffrance naboti bana na pasi bana bazozwa siko bomengo bazolia siko moke na ndenge nakomi mokolo na bonzambe bible biso so Ecclésiaste chapitre 3 verset 4 chaque chose à son temps tout ça pressé na vie conséquence c'est moi. Mais lelo na otamo na camion climatisé pena na mon côté papa na to la car mon côté na chendaka mituka boy ba 10 pour changer bilamba oyo na kwaya kina mokolo mon côté ko salem na zaki tan nzambe ba tobola ngai te na dema lutu te
Dama toka na ngote. Batobola fumanga. Ya fumanga na mobimba tanga na bandi te papa na mobimba na dama toka te. Hein? Nazali pressé na vie te pressé na vie eza liwa. Hein? Melelo. Hein? Comme ya ngefa eza papa na ngai te. Ngefa eza John oya pasteur ya prophète. Nzambe élevé comme na ngai ti mokili mo. Ah bon. Ça dit quoi? Tango mutu ya mokili azobenga yo kofi bandima nzela na bango. Matthieu 6:24. Nzela nini? Mais nzela bango ya molili basala. Musicien moko. Na pesi bino défi. Oyo ayebi nzambe aza te. Ba mission profane. Profane ya mokili oyo ayebi nzambe aza te baevokaka banzambe na bango ya noir. Ok. Moi-même, papa m'a dit moi na ngai. Na bale ko sa repentance m'a dit beaucoup de choses. Aza te. Na ma petit ami ke mikoza ba ndoki ya mabe. Hein? Balalaka bibembe baetaka fumanga na bibembe bakotaka na baserkei balalaka na basimitiere sacrifice na bango misiki ne malonga ebetaka wana misiki na bibi na misiki nini pine betaka na oya po ba Nigeria baleki biso Ah, prophète. papa ko ba biso développer na bisaka misiki ne malonga eza eloko ni osolo wa papa ba Americain baleki biso hein tangela nga motana kaki nani musicien français on a problème à betana nani Johnny Hallyday Johnny. non eleki Johnny Hallyday tangela baleka Michael Jackson kaka sonne ko bani ko ningana pire mutu to ningana ata na neo na nzoto te motema bia mutu akende Ah bah wana bando pengwa. te ko pengwa te mais pasteur azobina musique na amaki. bito tambola to ngima to yo kaka te papa na ngina sala kwenza babi shkeba c'est espèce azali musique abia papa mboy kaka est-ce que vous avez des vidéos comme moi? Est-ce que vous êtes président, premier ministre? La musique a une loi, on a pas taboulé. Hein? La musique éducative. Mon bout de zobine, maman, Antoinette, et Azoningana. Oh, y'a là. Bisous. Bon, on la connaît, papa. On sait qu'il y a une vérité des yeux. Tu vois, musique, il y a une musique, il y a une pas bête à Kawana. Et là, on y est ça. Ce sont les grands pratiquants, messieurs. C'est que Nzamba existera te, les loso tomocha succès nyonso na place à Kisi. Nzamba existera te. Qui c'est plus fort que onction en colo toloba. Papa Nzamba aleki nyonso. OK. Hein? 1 Jean 4:4 na bango te, Nzamba na bino aleki bango makasi. Ça dit quoi? Mon kilo, je te dis la vérité aujourd'hui. 1 Jean 5 verset 19. Nous sommes les enfants de Dieu. Il faut savoir que le monde entier est sous la puissance du diable. Amen. Soyez enlèvement église, c'est pas la maître. Il n'est pas venu sur la terre. Quand nous parlons de Jésus, cette espèce de Jésus, parce que nous sommes à la fois Hébreux 11 verset 1 à 4. Ngai mobali, balongoli, nyonso procon nyonso ekei, ale batenga mwasi et na mabele na komi. C'est le diable. C'est le diable. Romains chapitre 1, verset 32. Ceux qui commettent de telles choses. Bah ça, non, qui. Hein? Dans le yesu akoya na bokonzinaye. Biloko te kozalate. Bato ba bongo ma motema. Dakumuda a dit la vérité, rien que la vérité. Dakumuda a dit la vérité. Mais réaction, il y a pasteur Mike après plusieurs années, automonion même na chair envers Dakumuda Newman. Yo trouvons comment en tant que Monseigneur Nanzambe, s'il faut reprocher, s'il faut roloba quelque chose sur dire il y a pasteur Mike Alambay envers Dakumuda Newman, ou a tiki biso déjà, à ça sous bon moïté. Bon, moi je peux te dire ceci. Bible et ici sur biloko nyonso na Nouveau Ancien Testament. Exode 14 verset 13 à 14. Restez calme. L'Éternel combattra pour vous. OK. Biloko mosusu qui quand Nzambe a joué la charge na. Tokei na kati na mokanda na Matthieu 18 verset 15. Et tout le monde a 20 à 21 ans, limbisa moninga batuku sa monasa. Pasteur Christian azalaki na monde. Dakumuda Newman. Mais comment ça reconnu? Pasteur Christian. Quand on appelle ça qui va propos na hier avec plusieurs missions. Et puis ben mission bimi est belé. Mutu o ya saki réaction azalaki te. Église
chapitre 9 verset 5 moto soki akufi alobaka te batelemelaka moto te batelemelaka ebembe te batelemelaka ebembe te papa mère pour ça ebembe bakataka nango Matthieu 8 verset 20 elobi ete laissez on se réveille les morts dans les morts lelo oyo nayebisaki bino ndeko na biso Mike mwasi na ye adenigra ye na ndenge nyonso biso to batémoin Peniel ngai nde mondimeli Mike oyo ok ngai nde défensé ya Mike malgré c'est un orgueilleux Mike azali très orgueilleux je n'ai jamais vu un jeune pasteur orgueilleux so akomwa mokuna papa mokuna nayebi te Mike Kalambai très orgueilleux bango na bafere bayamaka telefone soko obengi Fali akondima yo Kofi Olomide akondima yo président république akondima yo mama premier ministre akondima yo l'orgueil ezaka mpona bana na nzambe te bandeko na ngai quelle sorte d'un berger oyo so babengi yo ondimaka te mpe berger yango ya ndenge nini papa okende na likambo wana ka ntango namalaki mpena Mike ngai ntango otalaki video wana nakomi na biro na ye ok nakoyebisa likambo ya stade mais Mike ya bude bapeti wana ya pamba baka pembeni wana baescorte pasteur ozotraite bato ya pamba bapeti na garde baka nani papa moi somi tala nakosilika moi je suis ministre de Dieu mosali na nzambe ngai nazalaki prophète awa Mike ayi chantre ce sont des chantres azalaki chantre bambie baki bachantre esi boyebisaka ke Denis Lesi moto asala mbi akende akoma pasteur ntango batelemaki na papa na ye Denis Lesi wana ngai ngefa ok c'est ça les bareconnaissant nani mbi azoya na rafkat lokotela ndako ya Denis Lesi mwana akutinga na kati plan osalaki ndako ya Denis Lesi boto na Denis Lesi plan oyo po akoma pasteur c'est Denis Lesi na biso osali plan wana mais lelo batelemi Denis Lesi nga naza doyen je suis un évêque ok oyoki yango etindi ete bachantre nani akomisaki bango bapasteur tala badega bakomi kosala ils n'ont pas d'éthique bon c'est interdit chanter comme un pasteur papa nzambe abengaka moto na moto na ngonga na ye awa bayebaki église oyo ekomi bakope moto akomisi mbiye ko akomaki pasteur bango tu bakomi balingi mbiye ezali bango bakomisika mbiye pasteur bango nyonso baboyi musique chrétienne bakomi bapasteur yango badeke ezoleka ntango abude na bi oyo ya mosali na nzambe te tokende okende na bi mosali na nzambe te koma epai papa konde prophète ngefa akomi wana ayebi valeur na moto babotie na place ya boye koma epai kijami na kibila papa akobe nano motu na nzambe mfumu abeya ngai boye alakosinga na salon d'honneur na ye tolingaka meme moi respect wana papa considération bino boyaka ndako na tika nino libanda bozo fréquenter lokola moto aza te Didier merci madinga oloba te akota bima agangela prophète mabe parce que nini bapeti na nga bato tobundi na bango ata ndenge nini mwana tika bino ça c'est la considération mais bango bazo ba 1 million te faut dire la vérité bango bazo ba 1 million te yo bozo 1 million te bozo ba 1 million te mais bato bazo ba 1 million te bakomi benemi na nga donc na sala mabe neti banani bazo ba 1 million ozobanga oyipo bangaka mpe 2025 ozobongisa na bandeko no mosusu te tomona Jérémie Lwemba awa tomona Lwemba awa soki abengi ngai aye kosala mosala papa mwana ya pasteur nakotia mikumba na motema na ngai te ozoka moi je suis un pasteur ata bazoloba mpo naza na biro bazoloba me nakoyoka bango te parce que bible obi na biso na Matthieu 18 verset 20 à 21 ete elimbisa bato mbala tukusambo na sana même journaliste na ngai atelemaki likambo wana makasi mama fifi abi te yo oza mosali na nzambe yo osakanga mopakano te biso tokolanda ndenge nini elle a beaucoup parlé mpe andimelaki bato ebele yango moi nafungoli mwa nzela moke ozomona c'est ça le problème namonaka pasteur te frère oyo ake pasteur oyo akufi papa pourquoi cher comme allié ya oyo barendre compte na biso rando pona bayebino basali na nzambe bokomisi cher place ya korégler bacompte place ya kosala badroit de réponse bacompte tona de ndengo na kati ya cher
rôle ya chere mpona totia sango malamu bana na nzambe bakotana bokonzi ya likolo no biloko ndenge oyo ezofingisa biso cher ezalaka sacré nayoki zawadi aya areponda te vaseline ndenge zawadi ateka bavaseline papa makambo oyo promotion ya vaseline makambo ya kala mais so eleki vaseline po basali na nzambe batilisaka mingi soki mais bakesi kona produit ya sika vaseline bakesi kona produit ya sika vaseline po basali na nzambe otu basoi na soi te yo mpe soi te ngai ya kala nasalaka na mwana moke ana mbandaka soi na kosala mais oya komi mokolo na kosala eso yango te nayebi nzambe na bwaki yango mais faut dire la vérité zawadi ayaki zawadi aye awa ndeko oyo aloba te aliloba te Pasteur Mike aloba te papa bamisoko vazali nzembo vaza mpe okende bapharmacie na bopito vaseline esila emonana te emonana esu te zawadi motu to abila mekana oyo aganga na chere te nzela natangela bino mikanda na nzambe voilà mwasi ya savrone eti aloba na chere te ndenge nini na moto akufi moto azalaki na mowei yo kana yango papa colère yango ene yango je n'ai jamais vu contacter your man dako muda nsima nango baelemeli ebimi tozala baimitateur de Christ Philippiens chapitre 3 17 à 18 hein? Je n'ai jamais vu dans mes yeux mais sikoyo bato ovandi kofi oyo boye bozotala na ndenge nini boyambani ndenge nini ndenge tata oyo mokonzi ya bavaseline nyonso akeyamba fere na stade monzi ya bavaseline so ina bavaseline wana nani mokonzi mais nabi bavaseline na so ina biloko so inde l'équipe vaseline pesa original Pasteur Mukuna te natangi mutu te depuis le 25 na boy ba konfi mais Pasteur Mukuna na yamba fere na stade akoyamba meme mosali na nzambe boye te ifo hypocrite basali na nzambe omona hypocrite ya basali na nzambe areponde eloko moko te frère ndeko na ngai mais comme epai ya tata oyo namonaki tata suspect je peux te dire quelque chose ok ntango azwana likambo ye na mbiye Mike Alamba ina mbiye aza na makambo ebele ya malamu bakodécouvrir yango nsima ok je te dis la vérité entre Mike na mbiye naza malamu koleka mpona yo bakodécouvrir sika yoka quand mbiye prêchait il est pasteur Didier okanga eloko Mike était chante azoyemba wana mbiye qui chantait Hébreu 13:7 alobi na 8 alobi l'inférieur béni par les supérieurs mbiye mokolo na ye na bonzambe parce que comme pasteur liboso na ordonné mais azo bana mbiye abi est-ce que toi mbiye bawele mbongo ya mokili mbongo ya majabu baweleli tu peux me voir tu t'as pasteur papa oh toujours bague nakabona mpona mbongo ya majabu tu peux répondre devant moi tu peux répondre quel orgueil Galates 6 verset 3 tu peux me voir dans mes yeux tu peux me voir tu as quelques mois me dit mbi azali pasteur na yo faut comprendre aza muta kanda directeur na ye kande mataka eza pour kanda te to ye ba valeur nango na mona ki ete na bi ba chantre bazosala ba dégâts moko oyo eleki nakopesa yo eloko moko papa na 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3 nakotanga ti 3 bato ba excuse nga ok il y a parmi vous les faux prophètes il y a parmi vous les faux prophètes il y a aussi parmi vous les faux pasteurs les faux docteurs est-ce que la Bible est comme ça bazato bazate bazaple plein qui introduiront soigneusement les sectes pénitentiaires du diable dans l'église 2 plusieurs les souffront dans leur règlement de compte baza wana musique nde comme si bango bato ebele parce que musique nde ya bakisi
bana nzambe te musique babetaka eza bamusike baformation ya bakisi nde bato ebele mais bible yango ngai musique ba otia kombo nzambe koma nini ya nzambe kombo Jésus. Matthieu 24 verset 5 plusieurs viendront sur mon nom mais moi je ne sais pas naïbi bango te. OK. Bible elobi yango soki atie komba satan bato bakoya te il faut camoufler yango na komba satan ya nzambe mpo baya landa yango papa plusieurs les recevront dans les règlement des comptes et la vérité sera calomniée. Et je n'ai jamais vu dans le je n'ai jamais vu, moi je n'ai jamais vu, je n'ai rencontré Takumunda, je n'ai jamais. Mais Kofi Okuta il est dans Takumunda, tu es à Bakutana dans Takumunda. Kofi n'a qu'à Okuta dans mon image, j'ai limité papa. Et Kofi on le met dans Zimina. Nabina Kofi a l'obélo comme on a sa Bible. OK. Soki Mike mbi bakoti bokontina nzambe ngana bokota. Aloba mpona nini d'après. Mais bayebani. Hein? Nalobi bayebani bobimisa image wana. Bayebani Kofi abudaka bango bayebi. To comment la Bible papa? Par des cupidités de leur cœur, au moyen de la parole trompeuse. Alléluia. Bible n'est pas katamaram. La cupidité, le thème na bango. Par des moyens de la parole trompeuse. Mais ils menacent les gens depuis longtemps. Et la condamnation sera envers eux. Autres hommes ont l'élo. Nzambe azwa lokumu. Ezaï lokola. Luc 12 verset 3. Nzambe abimisa bango polele. Et Bible lobi na biso na Matthieu 7. Alobi na biso clair na 15 na 16. Les loups ravissés féroces sont parmi vous. C'est de lobi vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Si ce que c'est une éthique pastorale. Alors alinga lo baboué bandeko. Makambo ezo comme internet na yebi yango te. Moyebi nyonso zaka nini nzambe. Soki nakutanaki na Kofi Christian. Dakumuda. Yo lingi kombo wana. Kombo eza reconnu. Pasteur Christian. Lokola lobi boy, soki eza solo nzambe azolo kumu. Soki eza lo solo te nzambe alimbisa. Nde esika bato bango bazwa un vrai pasteur. Je n'ai jamais vu, moi! Rencontrer. Rencontre! Avant qu'on batte même les bébés. Est-ce que ma soeur n'a gagné les bébés? Mais tant qu'il y a Zara qui est vivant. Et ça m'a bien qu'on soit un bébé. Non, les bébés, on respect, mais présent depuis les bébés, ils ont des fatigues. Ça, général, après ça, ça lit. Mais les lots, mon temps, ils vont répondre été. Les lots, mon temps, à Kofi, ils vont répondre, ça dit quoi? Bizalé Nabino, Zambia, comme nous avons polélé, dans Hébreu 4, verset 13. Ça dit quoi? Bozo bima mutakala liboso. Bolanda ka bato so ba otonisa ba église te. Ba beta ka ba conseil ba tonisa ka bato. Ba stade ba tonisa yo so ba tonisa ka. Ozo mona? Alors, ezaka biloko la bango ebenda ka bango bango ba tomokili baza association moko. Ya misato. Yi alo gangela ka da komoda. Pasteur Christian. Mais bato ba kufaki na stade wana. Ya gangeli ka bango. Plus de combien va couper dans stade. Tu n'as pas justice. Ezala ego. Ezala ego neni ba négocier ba couper ba ressemble ndenge. Ba famille na bango ezali. Na porte ça les maka. Tu n'as pas yango sans procès. Sans procès. Il fallait gagner ngo ninga bi ba tonga la bomba ki bato na stade de. A gangité et belé à bateau ba couper dans stade na ye wana. Sans procès, likambo ekende kaka bongo tolingi ete soki article 12 ya conseil de l'habité tout comment se dégouvrir la loi il faut ministère ministère de la justice ou benga bango na funda ka bato comme na pro na benga nini ministère public. OK, ministère public. Il faut balander la dossier parce que mort d'homme alo bakate ayo gangela kaka d'accord. Cher ezara sacré hein. Et ça li sacré. Oui bien église en trois parties. Tout en a parlé. Voilà ta baie mené à voir Robert musique na bino na ba fali na banane. Il a lié très lié saint. Et c'est quand nini ba oyo ba vandaka bandimi na lié très saint oyo sacrificateur na vandaka. Et ça li béni. So ka maudit le simio a fungoli de fungoli mais
chaîne Nabiso Lelo, il y a l'église rebelle, ce sont des commerçants. Je regrette aujourd'hui, ndenge ba chanter autour de ba sa nzambe, ba pasteur, ba benga makité, tala ba dégâts au bazali ko sala na et tonga na nzambe et désolé. Mais s'il faut que ça frère na yo Mike Kalamba il conseille. Et ayo karaté, il y a demandé ce conseil. Hein? Mike Kalamba. Nyo ka conseil était à panza na nzamba mbati. Ah bon. Ben oui. Voilà. Doua na monokation mboka iboy. Doua alona lo e leo anangana e balebo ya toli. Abimisa yo mona osiya banzela osiya kaka bo ayoka toli balebo ya mongalo bayoka kate téléphone ya pam bayambaka te on peut se tourner au bani. Voilà. Dieu m'avait m'appelé toi tu n'étais pas là abenge bino na nina bonzambe solo na makambo yo ya pelengeni. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Prophète Ngefa, mot de la fin et puis quelques salutations. Mot de la fin, la bateau tout va disposer qui tombe en Hollande. Salutation. Moi, je l'appelle le président de la République, c'est lui qui m'a aidé. Il y a qui est président de la République. C'est le président de la République. À part ça, la femme de mon grand frère. Maman Tété, en Suisse, il y a beaucoup de personnes. Voilà. Et là, Waroma, président de la diaspora, nous n'avons pas Pambolaye. Merci beaucoup à Prophète Ngefa. Merci à abonné fidèle Nabiso. Pourquoi pas à Drey Maba et un bon tonton. Merci à Théo Zambota. Merci beaucoup à Jason et Makasila de Bundes. Merci beaucoup à mes grands-mangouas, à mon frère et ami. Pourquoi pas à maître Gaël Kiziki, le connaît en Toge. Un grand merci aussi à mon ami Gradin Tseka, l'ingénieur Gradin Tseka, la PC Bambote. Merci à l'équipe Mobimba Afrique et Lengue Télévision. Merci à Richard Ntessa derrière la caméra. Merci à tout bâtiment qui tombe pour Orlando Bisso. Tu vas sommer de la moto. Ah, va sommer de la moto. Et bande de la fille. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tout le monde a dit bongo au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.